Seconde côté quand ezate mbongo ezate sala biloko ezokola biso mbongo ya te toya banda ntongo lebiso tekidimi olia ngusukolane biloko ezokola fante ezate mbongo nde ezate na maboko ya bato tozolila nde mbongo fante ezate tala biloko ndenge tozobwaka na okipasi makasi mama biso meka moke kofungola biso liputa. En tout cas je suis mbongo abendela biso mpena biloko wana je sais pas vraiment esalinga pasi wow biloko ezobeba vraiment maman zo déclarer mbongo ezate na maboko ya bato biloko ezobeba et pourtant fruit eza eloko bato fo baliaka. Non. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne. Il y a Bisso Podcast, c'est la chaîne de référence. Oui, mais sans toujours repasser Bisso d'informations vraies, d'informations réelles. C'est bien moi, votre humble présentatrice, Prudence Ngimbe, la petite aux yeux à la taille acceptable, dit original. Dans des cas de messages avec Sabino, télévision mon combat est belé. Donc c'est-à-dire boza est belé devant poste télévision Sabino, au bozo dans émission Abisso, il y a Mokola lelo. Il y a Bisso Podcast et qui dit bon on a district qui a Funa précisément dans la commune de Kasavubu sur marché Gambela. Si vous voyez mais derrière moi c'est bien écrit marché Gambela. Donc on a vraiment la prince ya Gambela, autre bien la direction ya Gambela. Nasima mukongo na prince ya ngwana. D'abord mon ami tout quoi ezo kende boye. Ko ezo kende boye doki et que tout doit ti et bimi ko do ti grand marché à Zandu. Voilà donc que boye et puis que boye ezongi kuna na force et que ti na baselemba ba bumbu kuna. Voilà et puis derrière caméraman na ngai eza direction hein obozo mona place moto ezo kota. Voilà ezo kende ti na direction ya shaba kuna ke matina 24 et na sima mukongo nanga nde bozo mona soto pousse tozongi sima toke na marché ya Gambela. Ya Bisso Podcast et qui ti pona koya ko yeba ces derniers temps Gambela bazo vivre ndenge nini. Tok sola moi muke na ba commerçante to sola moi muke to yeba condition nini o bazo vivre parce que babi ces derniers temps il y a pas moyen de vivre donc moyen de survivre comme vraiment pas si. Alors le roi Bisso te message qu'on toujours d'informations vraies, d'informations réelles. La raison pour laquelle tu quittes sur le terrain, tu yeba. Est-ce que toi dollar on est comme une nengenine? Est-ce que ma maman bazan nengenine? Est-ce que zo simba tu es zo simbaté? Restez toujours branchés, ne zappez pas, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Bon s'abonner puisque édition boye nulle part ya Bisso Podcast, la chaîne de référence. Et na si ma caméra na za bongo na yé moko mona mukena bangenge na ye na saluer sika zalido bazo sala ki original maman ba jolibilité kitoko pe lenge et na saluer les trio na musika ba boss na ngana linga mingi donc ya bino ya ngwana et nazo na moni pe papa moko awa nazo poussa na verrier déjà to mekana ko interviewer mo mukie to yeba bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Maman papa kombo nani ici? Kombo na ngai papa Idezo Siongo. Nazali acteur ya série télévisée na groupe Eyenga Zoni Boni. Okay. Autrement dit théâtre populaire. Na boko tanga ba kombo. Mais ba leader nyonso na pesibino mbote. Ba leader nyonso na lobi bien. Na chaîne o ba bengi ya Bisso Moko. Ya Bisso Podcast. Podcast télévision. Voilà, c'est ça. En tout cas, on s'appelle Mingi, ndenge ochelinga micro po naloba. Na wozela bituna na. OK, merci beaucoup papa. Mais quand on réception, on s'appelle kaka mutasi acteur hein. Je suis natif et autochtone ya commune Oyo Dendal. Soki boye baka Dendal te na expliquer bino lelo. Mama, yo ka explication nanga. Commune Oyo ba mende ko bengo commune de Dendal. Voilà. Dendal cela veut dire azalaki mutu. Azalaki bunkumestre, premier bunkumestre blanc, aki flamand. Oyo dirigaki commune Oyo, bande ko benga ye bunkumestre Dendal et monsieur Dendal. Tango ye a dirigé à Longwe. Mandat na ye sili ba ye ko tia mutu ba bengi président Kasavubu. Président Kasavubu yende azaki premier bunkumestre noir na kati ya commune Oyo. Abane ko vanda na balabala India numéro 1 na balabala avec direction excusez-moi un peu na direction Kasavubu en face na Imika. Soki ozaka curieuse trop osala la curiosité. Tango le gars côté en face na Imika bacha photo na ye. Le pangu na ye yango wana. Na côté ya avenue de la culture au Tobenya enseignement
balabala enseignement wana parcelle na ezali wana soko leki école Georges Simenon lopango ya président Kasavubu ezali wana donc azali président ya yambo ya moindo oyo akambaki engumba oyo babengi Kasavubu pour parce qu'à l'époque tobenga mboka sika avant 1940 1930 les années antérieures comme ça Kasavubu cette commune n'existait pas Kasavubu boye ba yango lelo bino ba mikolo na biso oboloba na biso ke o to mona moi liboso na bino Kasavubu ezali commune oyo fondée depuis 1945 avant 1940 Kasavubu existait qui té. Ok, merci beaucoup papa. Alors mais comme on bete biso lisolo parce que bete biso lisolo yakala. En tout cas ça va makasi bravo pour la nostalgie yo. Et puisque tout ça pour ça to yeba ser dernier temps Kasavubu on est bané ko kinda l'époque na lelo. Moi différence ezali ton ndenge différence ezali. O mekina ko tel sabatine so bazo na biso partout dans le monde. Différence on ezana nini. Merci maman. Donc je peux dire ceci que tu me poses des questions pertinentes et moi aussi de ma part j'ai vraiment des réponses religieuses à te répondre. Okay. À l'époque Kasavubu, on m'a dit commune maman, na ebiso lelo. Pesanga minute na ebiso. Commune o babengi Kasavubu. Ezali commune oyo artistique et politique. Talaga premier chef de l'État, o dirigeant pays oyo avant d'aller à Kasavubu. Papa il est Songowamba, o azaki premier ministre avant Kasavubu. Papa Seth Yale, o azaki directeur il y a Mathieu, il y a finance, il y a chef de l'État, le feu maréchal Mobutu, avant d'aller à Kasavubu. Papa Kengo Wadondo, avant d'aller à papa Nendaka. Politicien Akala. Misuna Bosali Bakombo, avant d'aller à Tokei Maman, Nasina Usagio, Pesanga occasion. Ezali commune mogo artistique, grand maître Luambo Franco. Abotami Awa, Akoleli Awa. Na balabala Gemena 88, Bavo Marie-Marie. PDG qui a mwanga na Verkis Mateta. Pepe Feli, Manoa Kouakou. Utamai, Oyemba, oh via, Zambeti Kimoto. Le pango le Yangwana, immeuble aux hommes na flato. Immeuble wana, et pas Utamai. Oyemba Nzemba via. Tozana Roxy Chimpaka. Donc, c'est belé. Tozana ba Montana, moi na Maringa. Tozana Papa Fikilo Ngomba, na Victoire. Donc, ezali commune ya Bastar. Commune Omonio. Donc après Gombeza Kasavubu, yo mozo mona ba commune ni marché Gambela, et ça na recette. Tokei Studio Liboso Salama Awa. O ba benga ngo Isason. Et Salama Awa ya kiamanga na mateta avec 8 pistes, 12 pistes, 24 pistes. Muta ko sanga histoire ya Kasavubu azate. OK. Tozana ba joueur, ba kibonge, mwana Kasavubu. Mbungu Tex, mwana Kasavubu. Prévané maman. Chan na Côte d'Ivoire en 2009. Mouta Pesaga Yango, oazo titre Mouta Liboso. Benga première édition. Santos Moutubile, moi na Kasavubu. Ngai mope acteur, moi na Kasavubu. Donc Kasavubu ezali commune artistique et politique. Motanka yomo acteur, Baptiste comédien otangité ba misusu kotanga yomo. Maman, oyo ko kapelenga. Mouta l'équipe baromi balé bazate. Ba petit nanga, na ebike bona bilo na succès. Toboite. Mais bateau na kotanga boleki bangote bolanda poto te poto ta longa mboka mais a paradis te po accident pesa na poto bibembe pesa na poto maladie pesa na poto pe bakufaka tozana papa et balai mondial toujours imité mais jamais égalé tozana papa Kouedi papa et balai mondial na avenue o babengi Yaouma 72 tozali ana Kasavubu tozali na papa Kouedi na Ikelemba numéro 6. Maman n'a tout d'appel yote. Na ba acteur auto batikali maman koza fanatique te. Ba question ça yanga ba réponse ayo s'il vous plaît. Ba question yanga mais ba réponse ayo. On ndé ko bossa na te. Wa chocolat. Oda nebiso beauté no. Oda ba beauté mi balé. Maman comment nanko? Oda ba beauté mi balé Maman journaliste. Maman journaliste. Ozo porter des beautés. Oda na beauté ya Eve, na beauté ya Maman Maria. Ok, merci beaucoup. Alors, autant les biso ba joueur, autant les biso ba politicien, autant les biso ba artiste et comédien, mais que autant kami balé, je sais pas si vous c'est limité ka wana, ton ni pas de problème. Maintenant si koto koto na moi vie sociale vie sociale il y a Kasavubu. Je sais pas est-ce que vivre qui à l'époque Tangiwana na vie obozo vivre lelo on a kana kata Kasavubu ezandengeni. Merci pour la question na yo nde na zolo bakaka
ba question ya maman journaliste ça kitoko. So to lobi vie sociale. Bana Congo, surtout bana qui sasaneb sabino. Vie sociale les gens regardent magité. Vie sociale les gens ont masangate. Vie sociale les atité. Vie sociale et l'orga liboso ezali éducation na mentalité. Damage na ça d'autoliat. Mais d'autolia. D'autolia na Gambela, d'autolia na idezo. Vie sociale les mentalité. Bon comprendre. Artiste comédien. Azolo ba bien mais même moi qui comédie donc il faut comprendre kaka to. Na lobby na uti golia. Toza na deux tendances. Na vie sociale ango. Oyo bazo kemba baza. Ope ba kemba na bango pété bazali. Ozo comprendre na lobby bien. Oyo bazo kemba baza. Ope ba kemba na bango pété net yo mama journaliste o kemba note. Talaga basket à poto, jean à poto, micro ya poto, tout à poto. Mais to basa na te nzala ezali. To basa na te nzala ezali. Nzala basi sango ndeni. Fo ba pe ko lukati. Bongo maneza nzala po esila yeba ko luka. Yo kanga maboko te. O kanga no maboko te. Mais faut to bango pe. Mais naza artiste na boga te lo mogo. Na boga lo mogo. Na boga lo mogo. Oh. Toyaki na mokili oyo na cotisation famille te. Famille ata bo cotiza. Ata bo cotiser. Bo bien nzambe combien? Ata bo cotiza. Bo cotiser. Bo pesa nzambe combien? Bo bien nzambe combien? Po yen mokeli na nyoso. Na lobi bien mama ranga. Somme ta tumboli yo loba yo membre de famille yo membre de famille o ngabo tout na gaga ata bo cotiza. Donc si on comprend bien pour na yo vidéo que ça ndongo lobi ko lia ko melate mentalité aussi et puis faut muta luka. Da faut muta luka so luki tende ba mo lia pe exact. Maintenant si ko façon makamango zo évoluer et ça peut la batumsu ba so mais retrouver ezo simba te donc vie sociale ezo simba ata mukete bato musubi ba salaka baza ba salarié mais salaire azo so na franc congolais tant nga futa ndaku maman le père papa le père azo obligé que sombele dollars tant que ne bon salaire no sto bon on so futa à manger ça te alors n'a pas son n'habite ni non koloba. Maman, le chef de l'État n'est pas un magicien, n'est pas aussi un dieu. Seul ne peut rien faire. Je dis bien, seul ne peut rien faire. Mais avec l'appui de son peuple, il peut tout faire. Chef de l'État, Fachi Béton, Tala banana yo. Tala biso banana yo. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, on a comprendre parce qu'à même on a moi qui comédie parce que ça artiste et comédien. Voilà donc il musala na ye azo sala donc singa bongo mais ce que bolandi malamu alobi makambo eza vraiment capital. Alobi makambo eza vraiment capital bolanda qui comédie mais bolanda o ebimi na munoko na ye. Merci beaucoup toza sur l'avenue sport donc marché à Gambela porte nango eza na avenue sport. Ndesika to telemi mais tozo longba awa poto ko taper muketo mais ko interviewer bato bana wenze ainsi que les autres. Merci beaucoup ne zappez pas. Matoye yoki miswe moni linga kolobe zati otemeza temo misale monani linga kolobe. Bonjour papa. Ouais, bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo na Mbikai wa Mbikai. Papa Mbikai wa Mbikai. Merci beaucoup papa tomoni on a direction Gambela. Ah ouais, je sais pas au les Kanayo, za natif à Kasavubu comment? Naza natif à Kasavubu depuis Bumwana. Parce que na mutuno yo tuningai ya on appelle ya non. Voilà. Merci beaucoup et mais quand on m'a ko bête la moi li solo façon bozo vivre à wana Kasavubu vie sociale hein tu habiter zo ke nene nini ezo ke nango bientôt eza na mo ba kokoso. Maman ya solo vie sociale ezana na mobulu. Na sens nini parce que population de motoyer baka mboka ndenge ezo kendela. En tout cas vie sociale ezo ke mobulu na sens na lobeli en terme général te mais na lobeli mobulu na sens nini côté social côté biloko kolia nde côté wana bakonza mboka ba meka quand même ko bongisa mo muke po population azwa mo souffle parce que to vota ki mokonzi na biso Fachi Béton yango meka d'abord ko tala nano vie sociale to lobi po vie sociale ezebele courant ezali santé ezali makambo ebele ezana kati mais mingi tozolobela mingi social pour na biloko kolia et ça la mo ko kwita po population azwa quand même mo souffle. Je crois que vous avez peur de famille. Naza papa ya bana. Je sais pas bon mais ko ça ndenge nini par rapport à ba salaire soit ba revenu na binoka ndenge zalaka bo tangisa bana bakangi congé to ebité bo sali ndenge ni est-ce que bo longi na binoka ba minerval
kolia kutu tolobela yango sute pour l'éducation bana. Je sais pas c'est besoin pour longi to ndenge nini parce que to moni ba tebele ba misusu ba kati ba classe bana misusu ba leli ba parents ba kokite ane oyo salami boy zongi boy na ba ko futa ba ndako. Je sais pas si oza papa lopango tozo futa là. Je sais pas bon mais ko ça ni côté wana par rapport à social on est commis. Merci maman pour na mutuna na yo par rapport à social. En tout cas, côté wana pour na bana classe et pesina no mobulu en tant que ngai naza fonctionnaire à l'état. Na sala na maison communale à Kasavubu. Naza na kati ya pêche élevage. Maintenant na zu matriculité nazo zela. Ministre oyo ba reconduire papa Liao asala moi quelque chose pour na biso peto zo matricule mais côté ya ndako ko futela en tout cas eza mobulu makasi parce que nga naza locataire. On a côté ya ko futela ndako en tout cas et tous en a difficulté moko makasi par rapport à nini mama talanan kolondaku achendaku naye supposons achendaku $100 ce que ba commissionnaire bazoya ko intoxiquer bayer que ndaku wana il faut emata au moins $150 est-ce que wana eza ko sunga mboka ou bien eza ko zongisa mboka na sima en tout cas mokonza mboka talanan likamba ba commissionnaire bazo matisa bandaku en tout cas tozo kokate ba commissionnaire tozo kokate l'état faut atala ba commissionnaire na yeli sous pour na transport pour na koyebisa Jean-Pierre Bemba Gombo oyebi mboka o très bien mais eloko ezo matisa transport eza bato yo ba chargera ba mituka bato ba chargera ba mituka bazo tia ba prix na bango na ndenge balingi eza na sens te mboka nini ezalaka mutu na prix na ye au côté na transport okende na trajet ya mukebo autant okende na trajet wana mususu autant ozomona teke mboka ezo souffrir bon mais quand même kotala souffrance à population kotala souffrance à population ezo souffrir soki bo salika ka eloko oyo eloko ya kolia ekiti transport ekiti solution ezwami. Maman, merci beaucoup. Je crois que Batonio sont besoin de partout de le monde. Boyoki de sa papa n'a se plaindre par rapport à la vie sociale n'est commis et pour la bandaku à le beli pour la commissionnaire en tout cas bon mais capé mouké ko bongisa parce que et le côté sur toi qui on penza moi mingi toi qui on mingi on to memi en penza na chaîne to memi en partout ba konzambo ka ba yoka pour que ba meka mouké ko résoudre la situation oh. Maman nakati yote limbisanga epo etikala ke loko moko maman omoni nzela oyo bazosala oyo à l'époque na 88 nga na banda koteka na magasin awa na coin awa nzela oyo etikala kosalama te mais depuis 88 je pèse mes mots depuis 88 nzela oyo etikala kosalama te mais ba gouvernement eleka combien ba konzamboka ba leka combien mais lelo tozui mokonza mboka ana souci à population ana souci à pays tala avenir sport ndenge komi ezolata lele ya sika mokonza mboka coup de chapeau idée wana eza malamu mais tala social ya ba peuple congolais ngana za combattant de lutte to bundela mboka oyo pona état de droit réaliser au papa Lobaki le peuple d'abord j'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas papa Lobi j'ai dit et je vous remercie de Kassili na Ewana alobi marambo ezat vraiment capital makasi transport de social banda ko futa passe ya père de famille donc moyen de survivre ezate yango to senga na mokonza mboka son excellence Fachi Beto Mukwantombolo ya yo angwana donc omega muke ko la situation il y a peuple na yo abindere papa Lobaki le peuple d'abord donc maloba bon way toujours passer la ngo pour que ezala mabete. Merci beaucoup et to moni pe batuna biso ya ba chauffeur à moto awa donc to solana bango. Bonjour papa comment nani comment Mali papa Mali to moni déjà na moto na ya kalaming tazo que ne parce que ça déjà na client to meka muke mo question moko papa meka no ko bisa biso est-ce que mikolele ki bande ko takasere zaki makasi bande ko tungisa bino est-ce que ces derniers takasere ngo sili tondeni kaseza super ula jine ambuye biso fa na mikanda ambuye biso makasi fa ko ti ba ambuye bino na po bozana ngote to ba carte rose ba ni bozana ngote tondeni super ula ji anona carte rose na mikanda nyoso alwe fa so te mabe ça c'est ngo carte rose biso l'extérieur te mabe fa so makasi ngwana kangibe bo bachola na bio
kasi ezaka makasi. En tout cas eloko mosusu yango ezosala pasi parce que bayebisi biso ke unité oyo ekokanga bino eyeba na su te babina roulage omona ye akangi yo policier atiki susiat kuna atiki siat aye akangi yo est-ce que unité nini mpena oyo ekokanga bino roulage to ou soit policier kotika mpe susiat aye akangi yo ou soit croix rouge mpe koya na yo biso batamikanda ne bane ya logique basamusana ndenge ya logique basamusana ndenge ya logique te kasi soki alanda bimani awa kaka se na bambila basi basiati baya prince bakanga kaka se makasi za alanda bimani ana tadeka bakanga kaka se makasi eza soda za partout na yeme amoni pa bakanyo infraction eza mo etali. Est-ce que si bosangana déjà bokende boyeba pourquoi basala bino bongo qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que batika bino libre bo travailler quand même de beta ba wone ba bino la nani ba mbangu so akimi mo 2 jours calme mo ka 3e jour ba yesusu da ba wa ka de mo da misika da kolanda bango bino bango balandi bino mpe bolandi bango bongo kasi bongo to bolanda bongo so ba yelo seme batiki da bongo wa mo ka bongo moni mpe papa asala moi commentaire papa asala moi commentaire moi moke par rapport à makambo de kwa lobi mama mamunyo so ya lobi ezaka bongo to souffrir ozala na document te baokanga yo neti na babongolo tokima nzela toleka esu te po ani osala eloko osala te bakango kaka. En plus, on va gagner moto à man de bandika ba 100 000. Versement molotu ya moto to pesa 20 000. Ba on va senga ba 100 000. Est-ce que on va kolo moto? O me mwana muke mama bimana mwana ye. Est-ce que atika mwana na re? So memi mwana komi problème ba kangi wa mandika 200 000 300 000 tolembi. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et c'est possible sangana déjà bon lukabo yeba pourquoi? Parce que bien faut ça musala pour n'avoir obtenir quand même moyen de survivre. Alors, est-ce que si vous sangana déjà beaucoup que lukabo on a boyeba. Bon tout le monde, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que tous à l'aise? Si vous salango déjà. Mais ti biso to lela ba konzi na bango o ba likolo na bango ba yo kaka. Ba ya ka pe ba lobela ka bango mais comme télécom a cop net roulage na kalezaki roulage so aye po a soigner nzela embouteillage ezalate. Mais le roulage a comment la idée à quel point quand on monte foutali kelemba donc à tia biso ka mal à l'aise. Est-ce que ministre de transport a makambo? Bi makambo poko lela na biso ba yo ka nena on lela boye le ka ba mona suka nango ba osala le côté to souffrir mais o bunda na bo bulima 20 000 suka nango 20 000 yango ya bango tango ba kanga o boye ba zwa ngo nyoso ba yo kelo mawate be fraction provoquer o ebite ba kanyo ka ba kosolo fraction. Ok, merci. Si comme quand on le bamako, attends le gouvernement, s'adresser dans le gouvernement pour que ba me quand on yo ko li supona lelo. Mais maloba kolobeza ka ke batika biso à l'aise, po biso ba moto to sunga ba tout trop. Et na ba place misumi tu ekoma te me moto ekoma. Moto a retard na boulot amati moto chopa koma batika biso à l'aise. Po lelo so biso beto tiki musa moto monique transport pe ekoma passe. Maloba nanga esaka bon batika biso to sa musala à l'aise. To yibate to luka. Na kaleza ki so fandi na pale bakanyo so bimi a oza normal lelo koma obimo fana nda kunde moko au juste to sa nini. Ok, merci beaucoup. On est un chauffeur à moto. On peut mettre moi mouké ko lela ko pesa ba plate na mamba doléance par rapport à musala o bango bazo sala. Si ko bazo ebate, bati ka musala moto basi machette ba ko ba kuluna tondeni. Parce que azo kitenda kuneta musu 4 et 5 heures ake ko luka pour obtenir de quoi survivre. Maintenant déjà bazo kanga bango ba tracasserie, bazo ebate bati ka musala basi machette ba kota ligne tondeni. Oui rono. Donc bon mais quand elle vraiment likambo yo et ko sala malamu mingi koleka. Merci beaucoup. Alors toko tasiko kuna na kata wenze to meka pe ko solola na ba commerçante kande na ebisa ebino to yeba na vie sociale en weza ndenge nini biloko nga uti wapi komi wapi ba okende wapi. Merci beaucoup. Ne zappez pas et puis bo zanga te ko liker, bo commenter. To ape na besoin ya ba remarque na bino, bo ti na biso na ba commentaire et ça la bien pour na évolution ya musalo tozo sala. Merci beaucoup. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mais sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Ouais, siko to comme vraiment na ngamba gambela au porte ton na komona na musika na simana nga siko to comme vraiment na porte wana to to kota poto solola na bato bazo pe na kati to yeba comment bazo vivre na gambela comment bazo vivre na Kasavubu parce que gambelo bozo mona ils appellent grand monde donc monde mo bozo mona oh mais du coup na porte to kutani na papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa papi wow. Papa papi mais quand on bête sur mon mouké pendant 1 minute ou 30 secondes vie sociale il y a marché Gambela ou soit il y a commune à Kasavubu comment bozo vivre awa maramango zo kenenge nini parce que bato musu ba pesi ba plainte ba doléance que maramezo simbate nanani nanana donc telingi peto yo kana ngambu na yo ezandeni.
donc vie sociale ezalaka ndimaka moko ya bambongo ya $, onde ndenge ezomata baposa mpe ka commerçant atondeni te bon nga natekaka babijou na kati ateka babijou ndeni sangwa bijou kasi bon biloko ekoma mata bafolaka biloko ekoma mata sikoyo bato bapossibilité vraiment ya kosomba biloko mbongo eza su te donc il faut vraiment ekomi mwa passivement mpona revivre nga nayebi ke dans les années 2009 nasomba chevalier en or chevalier baga chevalier nasombaki yango na $45 lelo mekana que ce chevalier ka wana ekomi combien chevalier wana sikoyo ekomi sikoyo na $75 $75 wana 18 carats ou 14 carats 18 carats $75 siko pourquoi yango ka or wana ka même or nasombaki na 2019 na $45 lelo ekomi $75 eloko nini esali ke ekoma $75 tandis ke na bapays misusu eloko wana bande telema na prix wana ti lelo ezaka na prix wana bon tokomprendre ndenge balobaka soki crise économie ndenge biloko ezomata ezobunga bon biso mpo tokomprendre ndenge nini emataka ndenge ekitaka est-ce que d'après yo mpena or ebunga kitaka mpe emataka ezaka mpe mikomso emati mikomso mpe kiti est-ce que depuis ezala na 45 ndenge lelo ekomi na 75 est-ce que kita déjà zongo na 45 okita mpe ekomi mpe na $65 or ezaka marché or eza ndenge wana emataka ekitaka yango tambolaka kaka ndenge wana siko rendement na bino ndenge ezalaka osali déjà combien d'années na mosala oyo nawumeli combien d'années déjà nawumeli awa nakusi déjà ata ba 23 ans 23 ans déjà waouh donc oza déjà mbiaka pena na makambo yango nde tolobaka la quinoiserie donc mbiaka déjà na monde ya or voilà donc meka soki koyebisa biso ezosala ndenge nini parce que à l'époque ezalaki bozalaki mpe bien osombi mpe le omona prix mo boye osali mpe omoni ke moi revenu na opeke bien siko lelo ezokeka bongo to ndenge nini mekana kobeta soma lisolo moke lelo makambo ebeba makasi lokola bano babimi bakulu na oyo bima bato moya so masuku babiju na yela teza te komi kobanga sécurité soki alati bakokanga ye bakokotisa na bandako siko marché yango ekoma mwa elala ekoma vemaka mwa ndenge wana ndenge wana puisque kuluna ekoma bakulu na bakoma koyeba ke wana eza siko bosala ndenge nini siko ti botia yango na bavitrine bongo bato baoyo osombaka mpo babomba to baoyo osomba bake teka à l'intérieur ailleurs ou soit ndenge nini bao bayebi nde masolo nango nde basomba yango kaka balatela yango siko bapo en réalité tomona su or te tomonaka baargent mpe bagarantie voilà mais or mpenza tomona asu te alors toyebi te pene ekoma ndenge nini bamosusu basombaka nango bomi na ndako bomi na mbako mokolo problème ezala alati ubeza na mpasi moko na matanga mpasi moko anika nzinga pembeni akolata mais po atambola yango kishasa oyo bon oyo bayebi te kotambola yango ndenge wana moni yango bakataka bango kolelalela bozomona mpe teke nelenga osomba so ye makambo ebeba makambo yango ekita makasi siko nini yango mpena koloba mpona bato babebisela bino marché makasi boye parce que bozalaki na marché mene ezalaki bien mais du coup kaka bolali bolamuki marché komo beba siko nini yango koloba parce que eza mosala na yo je crois koza père de famille non père de famille voilà mais siko mosala no bande kolesela bana bande kobokolela famille na yo mais siko lelo du coup mosala ebebaka boye bato ta mosu banda kota baosomba 10 20 par jour mais lelo komata mosu moko ta mosu mpe tuku toteki te obebisi mpe na transport 3 jours mpe baye te voilà siko nini yango koloba na gouvernement mpona makambo etali bakuluna o babebisela bino marché gouvernement ndenge akanga bango boye esala mabe amema bango kuna mpaka esala misala leta pa mboka mpe efanda kimia makambo nini tozonga malamu eo tosala yanga na gouvernement yango wana ok merci beaucoup papa papi mpe apesi doléance te abi lelo bateka su bien te parce que eza na équipe moko ya bato ebima na RDC awa bakoma soko moto ye asombi or mpa na ye ye akei a récupérer voilà donc ebebisela bango marché yango aleli na bakonza mboka batala likambo nde baokanga bango bakobaka na okanga bakuna na mpo marché na bango ezonga voilà un grand merci papa papi sini en tout cas tozomeka moke kosolola na bandeko tomona en tout cas quand on a le Gambela vraiment c'est grand monde c'est vraiment grand monde donc il y a relobé la coûte tête mon maman c'est qui t'a commis balai te me que solo bonjour maman bonjour maman comment on maman Sophicom maman Sophicom maman Sophicom waouh Sophicom moi baba l'autre ndeni Sophicom il y a marché Gambela il y a marché Gambela ok merci beaucoup maman il peut se payer comme accent ouais o te kanini na
oteka mbabola malala pastèque. D'accord, donc fruits on est mais ça moneno ezande ya maman Sophie comme voilà maman mais quand on c'est biso ba fruits aux autres ka to banana na ba fruits awa na habité ezaka périodique to ezaka nango à tout moment ezaka périodique ezaka nini na 12e mois ou eza ya 6e mois ezaka là na koteka marché vente nango pene ezalaka na 11e mois ere ya bafete yango nde vente nango nde ezalaka siko nde koteka nde eza te mbongo eza te tala biloko ezopola biso mpo mbongo ya te tokoya banda ntongo le biso oteki 10 000 olia yango sikoyo ale biloko ezopola vente eza te mbongo nde eza te na maboko ya bato tozolila nde mbongo vente eza te tala biloko ndenge epoli tozobwaka yango na okipasi makasi mama biso meka moke kofungola biso liputa. En tout cas, je suis un bon abend de la biso pena biloko wana. Je sais pas vraiment isalinga pasi waouh biloko ezo beba vraiment maman zo déclarer mbongo ezate na maboka batu biloko ezo beba et pourtant fruit et c'est loko batu faut ba lier ka pona digestion ezo ba ça vitamine na nzoto voilà maintenant siko ba biloko bebi nango kaka boye batu fallait ba zwa ba somba ba lier mais loko la mbongo ezate na maboka batu moi ba ko somba ngepa maman Sophie comme ezate biloko comme beba na maman na ça zo perte alors je sais pas maman siko ndenge baby boy na ebité ça manque à gagner pour na yo to ndenge ni marque gagné te na jouer le côté na sali perte $300 et que perte wow yo c'est choli donc mbongo ekei donc na nez ku fali na malelo marché ye na mo ndengo banda te mbongo na maboko ezate biloko ezobeba inti mwana ke somba ezate mbongo yo c'est choli et que perte en tout cas je manque même les mots. Attitude de maman déjà comme on a besoin attitude moya mawa parce que maman abimisa ki $300 n'est pas sur ma banana oyo nde bozo mona aya zo somba ngopo batu ba somba pe yé pas moi gain wana akende ko laisse sa famille na ye mais siko biloko esali boy nyoso pourquoi parce que mbongo na maboko batu ezate moi je crois que ce batu bazaki na mbongo na maboko biloko ne ko bebate parce que ya zo tia ateka batu ba ya ba somba ba pese mbongo po batu ba ke lia etonga santé en tout cas et ça linga passe peut ça linga mawa tout ça parce que batu na maboko mbongo ezate maman Sophie comme baby si biloko vraiment c'est regrettable moko nzamboka kata la bisoka makambo tele biso likambo parce que mbongo so za maboko batu parce que ananeza fumo kitoko batu balinga kolia donc et puis ça notre digestion mora bien au coller biloko makasi mettons au lieu moi nana au lieu moi pai au lieu moi pastèque et so sala bien au moni donc ça fait mal au cœur en tout cas minga olobezate nabite maman ce qu'on débilo que baby boy ni nango ko loba penza je sais pas au kota noka ndaku ou soit moi liloba moi olobezali na ndenge eza boye eza perte mboka na biso ba changer ba mbongo oyo yango ezo matisa biloko moyen ba basoma marchandise eza te papa Fati atala biso makambo po moment tondoko vivre fouiller banda ko tula te lelo fouiller comme tule pona nini mbongo eza te abongisa na ba dollar ezo mata abongisa pena musala ponto ba mama tozo déclarer nde tondoko vivre mama so va vivre na moment so to vivre passe na passe oya bona tongo makanisi ebele batumi baobela AVC ba maladie pona ba souci ya mbongo talaka keza passe abongisa pona ndenge tondoko tekela marché c'est baby boke na kosombela ngo à l'intérieur tondeni kaka na marché kanda to sombi to yeto teki sikoyo marché zate mo teke ya neti bo baobenga ngana kena okene ndenge ni mbongo c'est choli moyena kende ezate abongisa marto parce que banana eza maboka te maboka robeba nango te ko vana même 10 baby te mais anana déjà c'est celle depuis une semaine déjà 5 jours et bandi déjà ko fane bandi ko commander mususu voilà ko kini pe ponaka elora kitoko mais mon na maboko ezate merci en tout cas courage aller OK merci beaucoup on continue donc toza toujours ko solo la na ba commerçante toyeba neni makambango zo kende to moni pe papa na bisazo teka baleka ina ye bonjour papa bonjour maman papa comment nani comment nanga Boubacar papa Boubacar wow to moni pe na marché Gambelo zo teka ba yauna yo to yebite e o mekano ko yise biso o meka neni ko sala ngopo ebima ndenge ezaleli yo bon ne bazo sala en tout cas ntuko nozone côté bawara mais ce qu'on ne bazo sala ngo puisque non musala ndezate na ngata mboka so ezalaki medo souffrir boeti si yango pe déjà za musala mais eza musala passe kotambusa elmo bazo soma na bango te elmo ezongi okomema ya 60 000 tantôt tiki ya 30 000
ezoteka mapenda te ya 30 000 ezongi ezongi sikotongo ezonga bongo ebebaka mpe bobwaki bozwa mpe baperte ya des fois to ndeni soki ezongi ye moko wara akoti na kati ya toke nango bakondi kosala compte nango tozongaka nango ata etoboki bake basali compte bango mo bakesangisa susu kuna na kati ya congélateur après basangisi na wana mosuku bakobimisa lelo bakondi kosala pati wana nde mpe botekaka mpe boye est ce que bozwaka mpe bien to ndeni bon tozwaka fiske no 20%. 20% kaka. 20%. Ezosifir mpenza na makambo na yo kolia kofuta ndako ta mosusu bana. Bon à part ka mikolo mais na mbula nde en tout cas epesaka nango. Epesaka nango ozokoko otangisa bana ozokoka mpe kolia ozoboma mpe mwa mokie. Ndenge wana mpe nde olobi. En tout cas côté na moni ça va côté na vie sociale pénale dans les bons. C'est bien en tout cas moi qui me ça nango. En tout cas, papa Boubacar a lobby. En tout cas, en tout cas, ça va. Donc, il a vu en mieux. Car pour l'instant, il y a ma lili. Mais Mboula pena zarane pena dans les bons. En foot, on est dans le kitoko. On laisse nae. Bana ba autant ma ramène ce kitoko. Merci beaucoup. C'est que yo pena longo na gouvernement. Ok, merci beaucoup. Tout le monde peut maman abisso azote kapi ma papa nae. Waouh, maman boy nae. Ça va tout musu babo na mon caméra. Donc, batbaza ebele. On continue toujours. Tous appels ba vie à batou musu. Voilà donc bonjour papa. Ah, papa parle bien était. On continue. Bonjour papa. Papa parle bien. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa zongi na papa comme bonne année. Papa Yvan. Papa Yvan to monyo pe na marché gambeto bi to za bijoutier to zoteka oza bijoutier mais quand on m'a ko betele biso pendant 30 secondes 1 minute lisolo or parce que ndelonte sa papa papi wana ngana sombaki chevalier na nga ya bague na 2009 na $45 mais le ce chevalier comme $75 tebite ni ngo zo sala bongo bijoux encore les mêmes bijoux wana ka ya banambula wana yango ka wana ti lelo elo ni zo sala ke elongo na 45 comme na 75. Bon, bijou yango wana ka bijou échangeaka nango te yango wana kaka mais eloko ezomatisa bijou eza peut-être moi changement ya mboka nde mboka ezotambola bijou ezalaki nango neti chevalier ezalaki na ba $45 lelo chevalier ekomi ba $130 $130 parti ya machine na dollar emati tozobeta machine na $70 ou bien $75 1 gramme yango monike or emati. Ok, merci beaucoup. Maintenant, par rapport à des bâtiments qui sont des bijoux, bâtiments qui sont parfois 10, 20, 30, des bijoux par jour. Mais les autres, comme on a, bâtiments même collègue bijoux. Tant que nanda ko bomba aboyene ko bomba ngo pona ka ko éviter batumo be bakoya bakona ba récupérer na éviter bo suka wapi parce que je crois que ça perd de famille hein. En tout cas wana penande tozonyo koma makasi ba mama bazonyo koma kolandela bango sima azana voiture na ye voiture monsieur landa ye suka babotele biloko donc ba criminel ba comme belé ba miyibi ya mike bakuluna ba comme belé yango moni ba bijou ezo lata masopenate basimbele on même kisi ata monite mazo ba dire que na saki wana le robo ezali alors ni nango ko loba o ko sa maloba ni ko sa adresser na bata modèle wana o ba yo baby sila bino marché makasi bongo bon bango ndefu batika babiloko bazosala wana ya kolandelaka bato yo aza na mwa moyen na ye aza na mwa eloko na ya bombi yozolandela ye mpo kata ye obotola eloko wana do bango ndefu batika eloko wana mpo tozaka meme mboka moko tokonyokwamaka boye te moto asombi eloko na ye yoyo obotoli nga moko naza victime babotolanga voi meme biloko ya ndako me nakoma na parke wana bazongisi motu wana nga nakoma ofuta su bamani ozomona me biloko ya ndako tu ekenda mpo nani bakuluna donc kuluna miyibi ba criminel bango ne bat ba bebisi musala na biso en tout cas yango wana. Merci beaucoup de papa biso aleli kaka ndenge papa aleli pona likambo etali ba kuluna to monde maman biso awa to ebite ozo biloko ni to découvrir yango pe biso na bino elongo. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Mami. Maman mami wa to moni maman mami na biloko meto yebite biloko ngote ezotambula eza biloko nini kombo na nini eza pose. Ah wow donc pose ngoto yo kande pose ngo yango yo wow aïe 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 naza na sœur na mona lela ya trop babi mère boss maman Laura Chou du cœur que j'aime bien donc que j'aime beaucoup pose yo bana ko tuno bana ko luka obi mama prida soki na ekini ngaka pose omoni pose pas maman mami pose yango yo maman mami mingana ko bisa biso je sais pas oyo eza ba mabeli ba nini mingana ko tala c'est ça vraiment nini eza ba mabeli te ba nzeta mbila euta na kati ya mbila ya ba nzeta mbila ne to chaka poto tekela ngo ya biloko na bango baliaka. Wow
Wow. Donc banzeta mbila donc bazo sabe bazo liango. Sikoni tsa uto zona mbila tondeni. Uto zona kati ya mbila, bazo na kati ya mbila. Na kati ya mbila. Wow, siko boyo teke longo ndengeni. Toteka ngo 4-2000, biloko ya valeur, biloko ya cher. Oui, c'est biloko ya valeur puisque bana mikili ba olela ngo bana mikili ba obeta lisolo ba bi original impose. Waouh, tous les ressortissants sur Kasavubo. Tous les ressortissants sur la ville à Kinshasa, pourquoi pas à RDC. Mpose ngo bande ko luka. Yango chez mama mi donc tango kota ka gambela yo uti mikili poto ye na Kinshasa. Soko za mpose ndebo tuna ngo. Na entrée kaka ya gambela avant porte. Maman mami azawana donc mpose yango soko yé bino boyo kana explication nenga zo expliquer mpose. Je sais pas maman mami non tongo 4-2000. Si ko sele timta sombi orobomela yango bi ye moka okebomana ndo ponga na zo banga ngo mwe monse mike. Eza ça dépend mutu musu ye moka bomana ndako mususu abangaka akokate apesi mbongo poto avant to bomela faut pesa mbongo pesi mbongo to bomelio okena ngo na ndako. Wow. Ndongo teki 4-2000 sele timta sombi ya 2000 ou bien 8 ya 4000 Si ko po oyo bomela yango apesa combien? 8 na bomana te pesa mukie façon bebele. Ah bebele à partir à combien? À partir de 10 000, 20 000 mata. À partir de 10 000, 20 000 mata, ndo bomeli. Si on a 10 000 euros, bomeli na combien? À peine à 1000 francs. 1000 francs, ok. On a ce qu'on a au kalinga, on a ndeka bakalinga ba mabanki ndeka bakalinga ba mabanki atebe pisi biloko nyonso kalingi. Alors on lien na fufu. On lien na fufu na kwanga. Wow. En tout cas, l'isolant posé et outi musika. Chez ma mamie yangoyo donc il est là pour ça yangoyo batu ba otuna pose même ngamo en tout cas sans vous mentir na yeba na pose té na moni on kaka pose découverte nulle part ya kaka na yabiso podcast. Merci beaucoup maman mamie et on continue toujours on continue donc toujours évoluer ba pose on peut sur yangoyo donc aïe nzo on pose yangoyo waouh on continue toujours toujours kota pour que to kende kozwa pe toyoka pe no masolo misusu ya bato parce que to soli pose to soli masolo belé maintenant to kota pe to kozwa masolo pa bato misusu. Merci. Bonjour Moutonangai. Bonjour madame. Boni. Bien. Ouais, ngana yebi malamu mais ça bato misusu partout dans le monde ba yebi oté o se présenter on peut sa combo. Combo la Tanye Kofo. Tanye Kofo moi ça pembe nda oteka ba argent pur bozo monawa mais quand on m'a dit que biso lisolo gambela parce que toyoka ki vie sociale à gambela en tout cas pas si même Moussa bozo ça les gens marché penal les sous-souté mais quand on éclairci penal bato partout dans le monde. Normalement ma sœur boyoka ki ezapé vraiment pédaka bongo ndenge boyoki la vie vraiment ils a passé ezala koteka ekomi pasi parce que mbongo ezo circuler te bato bamona na mbongo te moya bino pe boteka ezate marchandise ezali me koteka ezate vis-à-vis na makambo oyo ezoleka na mboka ya bacrime oyo yango nomoni ezosala ke vente pe eza malamu te na ndenge bacriminel oyo bazosalaka bacrime bazolandaka bato bazobotolaka bato bana kuluna bazokata bato bachenete banini yango nomoni ekobapesa difficulté moto akoza azata na 100 francs na ye oui azata na 100 francs na ye azata na 100 francs na ye mais aza moya somba bijou ezate mpo azobanga bakokala ndele bakuluna bakobotola babilomo ya ndenge wana yango wana mwa crise mpe eza mpe na mboka yango nomoni ezosala bongo machi. Ok, to soli mo mukena papa papi par rapport à ma solo bijou papa papi biso en tout cas marché na bango lelo ekufa moi bat ba osoma sunde ba na osombela ezate po ba kuma pe ko banga mutu musuku to banaki bazaki moko mona ya somi mo bijou na ake bomba na ndako mais vu que ba kuluna ba koma ko côté na ndako o mona moi ba soma so ezate alors e bomela bango marché et tant que ba père de famille moi ko vivre ezé sous malamu te siko to ebité to kota lelo na ba argent pire to kima ba or to na ba argent pire est-ce que ba argent pire bazo katango bazo boto bazo côté pe na ndako ba boto lango to ndeni si nyoso to bazokata po eza matière première eza matière oyo ewutaka na nini eza na mbongo moto ayebi ke soki akati argent mpe soki aya kozwa mbongo sur place bazokata yango na yango mpe ekomi mpasi soki bato bakimela na oyo bakomi komana na argent mais bakomprene mpe ka argent eza na mbongo bakomi mpe kokata yango yango wana omondi so vante eza nini bino moko kutu boye na wende bomoi nde tovandi wana donc wende eza polele relax matoleka. Maintenant liloba nini yango koko adressé na gouvernement ou soit po bato babebiseli bino marché makasi bo yango na inalobaka na bakonja mboka vis-à-vis makambo ezoleka na mboka insécurité nde ezali nyonso tu wana ezokoma vis-à-vis bainsécurité eza na mboka omoni insécurité nde ezosala ke nani na pasi crise
crise na mboka ezali yango bato moto akomi motema mabe amfaire ndeko na ye donc akomi olinga ye aza nango nga na yango te donc nalinga nabotola na makasi yango wana omoni ezosala bongo ezopesani yango nazosenga kaka soki mboka ebongi misala emonanani peut-être ekodimine mwa ya bato ya kuluna ya kinini mpo moto ayebiki te tala nga nake ekoluka mbongo naye ekokata motu nazwaka mbongo na nga obe nini bato baolongola biloko ya viza bike misala eza te nini eza te yango nomoni ezosalaka eki moyibi ezoya makasi boye na mboka vraiment. Ok, merci beaucoup. Donc maman na monsieur pas Leli car même kané papa ba utolela babi en tout cas mo konjamboka atata la misala comme ça ba kuluna ba déposer na ba machette ba kota tata na misala pour que ba sope moyen de survivre na place que mutoya somi bijou ne pas le ba simelo na ba kisi na koya na somi bilo na mayele na tia na sac mais au moins kisi na les choses telles que na biloko na na matière na kata sac na olanda nga oluka akatanga ta lichette so na kufa na perdre vie na nga ba na nga batikala ka po ya boto la matière wana donc voilà ezaka manque misala donc c'est vraiment gouvernement beaucoup monsieur tie ba emploi je crois que topé ya kuluna et okita. Merci beaucoup, on est ensemble, on continue toujours et de changer si au milieu donc et pe na milieu mususu po to meka pe ko solo la na batu mususu oyo bazoko teka biloko na bango tozomona tokoti toyokaka lisolo ya mbisa mai soko lingoli ya mbisa mai na kinkole non c'est archi faux nga na yo hotel sebino ke mbisa mai ezaka na kinkole te mbisa mai pe na gambela ezaka tande bangolo ta bangolo tala bangola sika ya fresh donc ibabi kinkole kaka te pe na wenza gambela mbisa mai selo là toujours voilà to mega pe muki rosolo bi nyamazamba pe zali nyamazamba pe zali donc to mega pe rosolo na maman ya biso to yeba est-ce que o bango zaka différent na o ya kinkole po ya kinkole ne mutu ekenda sango to moni maman ya biso kitoko awa te maman ya biso lo ba to sepel kana ye bonjour bonjour maman bonjour maman bonjour nano bonjour maman kombo nani bango kuna Pembe maman Pembe wow nga sepeli kana yo mosi kitoko yene mtako expliquer bien ma Pembe yako expliquer bien ma Pembe yako expliquer ba mona ka mbisi ondeza kana kikole aka na gambela be mbisi salaka bonga nikole eza publicité na bino ya gambela yaka ma Pembe yaka ko yaka pe mbisi ezali ye mo pe mbisi nango yaka ma Pembe basa mbisi na ye oui nga na osaka publicité bana bata poto baka teteke mbisi ezaka na kikole mbisi ezati na gambela. Bonjour ma Pembe. Bonjour. Ma Pembe na china yoki da kombo mama Pembe donc to monyo pena liboso ya ba mbisi ya mai boye. Je sais pas est-ce que mais quand on compte sur lisolo po bato ba mona ka so lingoli ya mbisi ya mai kendeka na kinkole ok na gambela pe mbisi ya mai ezalaka chez ma Pembe to mona ba sorte ba mbisi je sais pas o mekana ko éclairci biso eza mbisi nini wana eza mbisi nini eza mungusu eza libongo mingusu eutaka inongo eyaka na avion chaque mercredi na teka yango na gambela pardon maman na ngai olobi o eza mungusu eutaka na avion eyaka ya bomoi to eyaka ya kokufa eyaka ya bomoi eutaka inongo eyaka na vol chaque mercredi chaque samedi eye na ye nango na gambela na ye koteka bambisa kitoko ya babio ya bien eza te eka mbisi eutaka kinkole na gambela mbisi ebele toteka yango eyaka chaque mercredi chaque samedi ezomonana déjà siko oyo eza mbisi nini ngolo mabongo euta inongo euta mbandaka eye na bomoi ezoningana wow siko neti moko boye ngolo boye koteka yango combien libongo toteka ba 45 000 eza ya ba 30 eza ya ba 20 ezali wana moto so asombi yango bomeli na bomeli mpe na sali liboke osele liboke wow siko soka ya sombi pendant neti ya 30 000 osele liboke na combien ye mo azozela lia na osele biso asombi ya 30 000 na sele liboke apesinga 10 000 fois esali 40 nga mona tie biloko nyonso tu na servi ale liboke wow ok merci beaucoup maman lobi wana eza ngolo ebongo o eza mungusu voilà donc soko sombi babi ye mo pas osala liboke bana poto ye obike te nakeka kinkole parce que kinkole ne kuna ba spécialiste à maboke spécialiste à mbisa mai non archi faux babi gambela pe selo là toujours na mbisa mai donc mbisa mai yango yo ndetro bana chaîne na biso mingi olobezate miso emona matoi eyoka donc ngolo ni mungusu yango yo et puis ngolo bongo
ngola libongo doki ya wana eza terme ba yo yebika ya bangala doki baone mba oyeba terme ngo malamu mingi koleka wow to moni ba mbisa minene su makasi kuna wow c'est terrible oh ka kinkole ka te ape yango yo bonjour maman na ngai maman kombo nani Comment la maman Angèle? Maman Angèle, bambiso na moni pona ona oki somo mama na bangi na ebite sa ba sorte bambisi nini to mona to sana o to za pe na o eza ba nini Eza mboto na mpoka. Wow, donc mpoka ngo to mona ba desina kuna ya kinkole nde mbisa ngo ya mpoka ya ngoyo. Wow, et pas maman Angèle. Wow, o nde mboto mama. Mboto ya ngwana. Maman Angèle, mais quand on a des solutions, tu as des bambis à minene, aux yeux en haut, puis il y a un pêcheur, on a balé, il y a un mais quand on a aucun mois somme à mouquer. Na pêché tes abakia, bah ou t'as bandundunde, bah il a kabiso bambiso. Eza ou t'as bandundu. Non, bah il y a un oyo zote kaka. Maman Angèle, mais quand on est on dit oya munene boe penza, eza combien? Ça 30 au kakoli. 30 au kakoli. Et puis mpoka wa munene eza na combien? Munene eza 110 au kakoli. 110 au kakoli. Bana poto. Bo salaire te elanga yango yo. Oh kaka kinkole botala pa maman Angèle. Mbisa boye ku ngana kenda kinkole plusieurs fois na sala be mission ko na mona nga ba mbisa binene boyete. Mais na gambela chez maman Angèle na yeko kuta ba mbiso ya mineno. Maman Angèle na ebite siku neti boye. E ko sila peka lelo tondeni. Sila te na uto zo onka siko e fale na ke tia na malili na tiki na oze ya bakia ndambo so bazu. E tikali to tia na malili. OK, donc so e tikali o tia na malili lobisu oyo koteka. Soki tikali to tia kala malili lobi na ngoto yo koteka. OK, alors c'est dernier ta vente sango eza ndeni. Eza bien tondeni. Vente mikolo eza te mbongo na maboko bato eza te. Ya wana mo tozo teka pena na difficulté makasi. Teka eza te bakia pena bazomona na te. Yango na moni biloko evandi na bamesa. Maintenant nini ngo siko ko loba parce que ba biloko kitoko boye jamais ko vanda ça même 2 jours na mesa non biloko kitoko ba fo bazana mbongo ba ye mbamo ba sombi yango ba kiko bomba na banda kuna bango na bité nini ngo ko loba na gouvernement ou pas ba tunyo so bazona partout dans le monde. Olobaka na mokonzi ya mboka asunga biso bazwa kama mbongo po bazwa moya okota wende pona kosombela biso biloko soki bazozwa te moya pe bafuta moya biso pe tozwa mbongo eza te moya biloko pe tambola eza te yango tosenga pena nzambe asunga mokonzi ya mboka asunga pe ndenge ya kofutaka mwa bato po bato pe baya kosombela biso biloko pe biso pe tozwa moya kobika na libota. OK, merci beaucoup maman Angèle alobi ke na mokonzi mboka asunga kaka ba papa bazwa musala malamu et puis po ya kosuma pe biloko malamu parce que c'est les neta biloko na bango vraiment ezo tekamate. Wow, donc tout le monde peut maman biso pe abazo bongisa makasa na ye to ebite maman zo sala azoteka pe ka mobesu boye ou bien zo sala ngo na liboke. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Ma Georgette. Ma Georgette to monyo na makasa na yo na mbisa mai na yo po bato bakata. Wow, o bakoba. Wow, to monde pe bakoba awa. Ma Georgette, mais quand on kobete biso mo muke lisolo bakoba o to ebite yo ozwe ngo côté nini? Tolemba. Nini lisusu? Tolembi. Na nini lisusu? Mais maman bongo siko to bandoko loba kaka te. Yo moko sa mama pona mona yoka pona mona changer senga ka mama loba mingi. To yeba kaka ndeti lisolo koba oyo ozwi lié wapi? Koba uta kama na Équateur. Et uta en Équateur. Wow. Maman Georgette tabili koba zo uta en Équateur. Donc pesi musute ka en Équateur maman. Et uta pe pas mon chose. Pas musupe uta ka. Kota ba ndu pe yaka mais o eza Équateur. OK maman ndeti siko koba moko boye otiango combien? Koba moko ba 40 50. 40 000. Mais ça peut mbongo mingi, c'est total bien. Wow. Mais c'est des nets avant na mine na bien non? Te. Ba osomba biloko te. Ba osomba biloko te. La penja. Betula. Siko sure tuli boya okufa okete na congélateur tondeni. So okufi ba boaki. On ça va perte non? Wow. Ah, maman le biso ekufi ba boaki, donc so ekufi ba ko lia été. Wow. En tout cas, maman penasa na bio oyo ka bio penza o bato ba oluka
pour bato balia. Mais maman le bise de net vente eza na ngote vente eza mabe makasi dans sur ekufi abwaki. En tout cas eza pas si pesa mawa. Tandis que eza na bato ba na posa ya kosomba ko ba lia. Mais vu que mbongo eza te, moi ba somba na bango eza te. Allez mona maman na biso ko be ekufi azui abwaki mona ba perte. Baza ba mère de famille ba boko la bana na nini. Et ça passe si pesa mawa. Merci beaucoup maman nangai, merci beaucoup. On continue toujours tozo koba tokende ko jape ba vie ya baninga misusu to moni pe koto bazo tumba donc wa to moni pe koto mbisi zo tumba mama nangaye. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Ma Florence. Ma Florence to moni ozo tumba nyama moko wa to ebite to moni ya bon moité to se bateza nyama nini? Nyama ozo mono yango biflo mona na documentaire. Wow. Pakasa. Donc pakasa nde yango yo. Yango yo penza mo. Wow. Ah maman Florence, bitle biso no mwa mokeli solo paka songo ozui ndengeni. Ba uta na mboka na biso yaka na avion. Na avion. D'ailleurs ke na avion sombi ndo yo. Keti eto tindi mbongo ba sombi kuna nde ba tieli biso na ba saki ba peser eye awa. OK. Merci beaucoup maman Florence. Siko yo zo tumba, ozote kango ya tumba boye to sandeni. Ya mobesu yango kuna. Oyo bato ba sombi balingi siko za la moto moko. Ne yango to tia na moto. Sombi batieli bango boye donc ba 16h 17h ba ozwa nyama na bango ekomi moto moko. OK, moto moko. Wow. So po lingi ya mobesu wana. Siko esinga ke lia maboye to ya mobesu ba lia na bango. Na ya mobesu yango wana bazolia bato ya mobesu ba olia ba oya moto moko pe bazolia. Donc so sombi ya mobesu ali boyo kani kaka yo tumbeli bango. Batumbeli bango ndenge wana. Wow, oh kaki kikole. Makamba boye kutu na mona na kikole te. Kikole bana mpaka sa te. Bazo banino na kikole ba leki bino. Jamais bakoleka biso te biso toza ba premier no ba kinkole zamba. Wow. Oyo simbiliki. Voilà. Oh simbiliki. Neti simbiliki boye combien? Simbiliki eza ça dépend eza ba grandeur ba taille na yo eza na prix na. Wow, no ba taille na ngesa ali. E kasi yango ko neti ya za munene bokoto. Wow, biso siko ba taille na ba bokoto boza ba 230 ba 180 000 francs congolais. Simbiliki. Oh likaku singe. Ah, likaku. Neti likaku boye combien? Morceau nango boye ba 55 000. 55 ko likaku nyama cher. Et puis to moni to mona neti. Oyo ngando lokese. Wow. Sikondo eza bosoko esili to sande no kete na malili to nene. To na malili na chambre froide. Après le poyo ko. Lobi to continuer busala na biso. Voilà, alors vente yango ndenge nini? Vente nango tala kaka bambongo yango tomati to kiti doyen. Nangolo nzambe to bundaka. Est-ce que ça arrive après que mon bébé si pe biloko? Ba kaso courant na biso yebi apata punya e moko boye chambre froide de salité okoimba la moko bébé wana pe biloko e baby. Donc pour ebi ma rouge boye faut courir ça. Wow, mais est-ce que ni non ko le parce que biloko ko ba chambre froide et so bomba bio ba bazo lia et ko kinda ba courant ni non ko lo ba na ba keso partout dans le monde tout ça que le gouvernement mboka na biso. Na gouvernement mboka na biso tozana honnête na commerce na biso eloko pas sinon nos moyens de transport. Pourtant oyo zwi nyama lokwa mpaka sauter na avion ofuta combien par kilo? Ba kilo ngole ba betela biso na franc ba beta ngwa $. Tango yo ya yo teka na franc. L'art peso mona na te ma watro. Donc il faut ba moyen de transport ezala. Premier moyen de transport, deuxième conservation na biso photos na courant moko intact pour esunga biso biloko yo. Babio elia makaka ndenge utamboka na guna ngonyos. Voilà. Merci beaucoup maman Florence en tout cas. À la prochaine. OK, merci beaucoup. Merci bye. Ouais, merci beaucoup donc on continue. Tozo koba kaka, toke peto solo là. Toke peto solo to monde suba mbisa kitoko awa, mais auto monde osko ya kokauka, côté musu to monde ya mai, mais asko to monde ya kokauka. Ah, na matana nous bien donc o babi moto moko. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Mama Kato, tomoni bambisi awa babi ya moto moko kuna kote mususu tomoni neti tomoni mungusu bozo mona awa moto moko mais kote kuna tomoni ona kati ya mai. Wow, to ebite mama mbisi yo mopika mtu ezaki ya mai awa otumbi yango yo moko to uchi ko somba quelque part. To somba yango na soit na maluku soit na agence. Déjà ya moto moko. Ya moto moko neto somba yuta na avion ya ka yuta Équateur. Neto somba. Maintenant conservation nango botaka na congélateur na chambre froide to bobomba onka na bakesi nango. To bomba na chambre froide. Oya moto to bomba na chambre froide pour to garder kitoko na yango. Oya okauka nde to tshana na bapanier oyo to ko tshana depuis.
Ok, merci beaucoup Maman Kato. Mais quand on a une télévision sur la vente, on a un peu de pourquoi on est ah wow, donc pourquoi on a mai pas Maman Florence. Donc pourquoi yango ah pas Maman Kato mais ya moto moko wow. Donc ah bien sûr on ngoli nombi ça sorti nyonso. Oh ya moto moko. Oh ya mai. Oh ya moto mi baleto mi satu kana gambela ah. To yebite ce que mingana ko bete sur solo ya vente. Vente on zo kendeni. En tout cas tu as un problème sérieux. Biso banda bato ba bima kuna na Éthiopie. Ana kate zalaka pasi pona koteka na biso. Tout le monde sont là. Ba banda kuna 4 heures. Tu t'imagines que biso to banda 8h 7h30 8h to bandi koya. Ba kuna siko 4 heures. Na etekeli na bango basala ko ba welisa. Bon biso wa toteka ka moko moni koteka na biso za passe. Il faut on n'est pas bomeli bino marché. Bomeli biso marché makasi marché Éthiopie bomeli biso. Awa na kati oyo ba benga gambela kombo yango yo. Etikala vide. Bato balinga suko teka na kati te. Ba komi baba ina na presque ça vous. Ba continue Éthiopie et puis na ba malabala. Mais voilà to benga sous marché gambela te. Et quoi bitula? Hein? On les a sous marché gambela. Pourquoi ni bon ça bon pour bon que ça moins cher. Ou bien c'était mi conservation parce que incapable ya ko sala biloko wana pour l'état za l'état soka telemi a telemi bazo telemate ba décider na tongo na midi wa bosani zo mona yango zo mona makamango ezo simba te il faut décider za ferme pombo ketambola malam décider amboka na chose za ferme te donc ba na décision mo kaka net te on dirait ba osakana de deux ba policier ba commission bilanga soki aye ba pesa mambo taluka so tiki ya te kawa et puis ba te la place mo ok, bazo respirer nanu bango moko pour la santé na bango malade. Ozo mona mtu oteka poubelle yango maya mama suba mutu azi saki atandi achefumbwa tendunda ben sekti wana mikemke ezokoto ozo mona ke bazo respirer malade bango moko la noliboso pour la santé na bango na proprement bazo kipete ozo mona. Et puis bana na mapela ndako éducation bana so beba puisque ba banda de 4h jusqu'à 22h mutu azaka kazoteka azana temps ko contrôler bana taza contrôler temps peu contrôler mbali na ye te c'est pour cela yo moni nde to koma boy pour ça moi to bimakuna les autres to message na biso na kuna si on comprend bien zo singa bato wana nyos tout ba ko rejoindre bino awa po bino no subo tekara to ko banda ko teka puisque client soko ya tali ya simbite et pas ko simba sanini asombi akena ye bango basale ko to comme ko la de camp comme ko marché mi balé bango basale ya bango marché biso sala biso marché mutu ya comment ça Éthiopie Éthiopie et pourtant biso so to na moins cher wana moins cher te to somba biso so ka isika moko ngala tembiso 20 000 ba pe kuna ba chaka 20 000 pour différence ani siko po ani ba on ba ke kale ba client kuna to ndeni et puis biso to conservera bien bango atana ba kusu bombise yo ba kusu boye bazo kipete bazo teka pe bazo somba zo mona siko di ko ezani tolo ba kisi to nini parce que muta en réalité ce kinga na moni kusu na moni a kusu te na somba kaka te ba konjina biso nde ba ye bandenge ya kotelema pomboka etambola malamu tozo voter ba po ba bongisa ka contraire tozo souffrir moralement physiquement et puis donc na ba poignet tozo souffrir tozo vraiment ko souffrir et puis biso maman veuve to ko bika ndeni bana batanga kawana awa bana net bana na bana to siko solaire nini j'espère que 10h20 yango ata 100 francs dans la cité tu t'imagines de cela mais bango kuna dia mutu mwana saki ne comme ata 2-3 millions de je sais quoi oh ya teki ziko osani tokenda biso so libongo moko agence moko nde tosomba biso nyonso to na différence te pa mama soko sali o tietembe ça expérience wana kene otuna mbiso suka combien alors bana 20 000 ngapa na suki 20 000 différence na différence te tokande moko c'est terrible hein batelema on a likambo tali décision za la ferme salité et l'équipe bato zo respirer maladie bango kipete ba otala ka mbongo na bango tozo voter bango ba bongisa ndio to voter bango ba bongisa ba famille na bango eza bongo te na Congo. Merci beaucoup Maman Kato, en tout cas courage, ça va aller hein. En tout cas c'est très compliqué hein. C'est très compliqué. Je sais parce que Maman Kato lobby eza vraiment bongo to eza ndenge nini to mekana pe suko kozwa éclaircissement malamu et pas ya maman na biso awa to moni bonjour maman nanga maman bonjour nga loba makamuté ke ah OK maman lobi to kende ko tout luka bande ko mususu parce que oh maman lobi donc yango kaka en tout cas eza pasi eza mawa pona omona bato nso ba oteka biloko moko mais batepeka même prix mais bato baza koto ba oteka te bato ba libanda nde ba bazo teka. En tout cas, c'est vraiment compliqué. To yebite eloro nini oyo
et ça la bongo. Merci beaucoup siko tozo bima déjà na mulongo ya batambisi pour que toke pe ko sola muke na batu misusu libanda. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on a? Maman Marie. Maman Marlène. Maman Marie. Ah Maman Marie, waouh. Maman Marie to moni pe ana mulongo mbisi. Mais du coup to moni zo kata mbisi mozo papa to ebite mbisi nga zaki na bamo yo mom to bomi eto ndeni. Bisi bapeshere babomaki biso tozokata tokata topesa mutu oyo asombe soki akosala likayabu soki mpa kolamba eza ye nazozela ye nde yo longoleli eka basali te nalongoli eka basali te mekende koyebisa biso mpena eza mbisi nini nkombo nango nini nkombo nango babenga mopongo dans mopongo tomonanaki nkole nde yango mopongo yango toyoka kaka neki nkole nde fe kikole nde fe bomoni bafere agambela babi monini oyo mopongo do o mopongo tomoni bampoka tomoni baliyanga tomoni basembe tomoni bangolo tomoni bamungusu donc voilà mabongo mpe ezali mopongo mabongo lokombo ninge esalingi ekokana mami bokombo ninga nazala na moyo mosa mike te o mabongo oyo eutaka mbandaka onde utaka mbandaka wow sikote tikoye combien mama Marie oyo oto 12 000 tozwi ya 8 000 mpe ezali ya 5 000 mpe ezali aswaka te te aswaka te te so nazwi ye natie na base mosusu nabomi nasaleli yake nango na ndako wow nga nazo insiste kaka na bamikiliste elanga yango babishe Maman Marie bamobongo bazali awa bamopongo bazali awa mpoka mpe ezali kombo mpe ezali nga ndokatisa mpoka eza libabe te mama nzoka nde mpoka ezaka mbisi mbisi kitoko popwani babato ye mpono eza na mpoka te mpoka eza kitoko mpe azaka na sende te bebe akokolia yo mpe mokolo moto maladi mpe opération akokolia ezaka nango na ekila te Maman Marie bite biso no lisolo ya vente na bino toyebi te mwa sango mo ezopesa mpasi tosoli na bamama Marlène kuna tosoli na bamama Florence ebisi biso en tout cas vente mpena ces derniers temps ezosimba te nayebi te se koto ezosimba nango to ndeni jamais soki nayebi so bananga na ye naloba kaka donc tike kutu nazosenga na baninga nazoteka te bananga na ye 6 heures ti sikoyo na nasimbi ta 100 francs te oyo nde moninga lokola ebosala yango mpenza bien te nde nasaleli ye me nga moko ata koteka natekelami te Maman Marie sikoyo eloko nini pene ezosala ke osombi biloko no bien bio mpenza ya boye oye nango me bato bazosomba te parce que bato nyonso nasali constat baolela kaka alors eza mpena nini yango yeba te mbongo na circulation eza te mbongo eza te omoye bato basomba malamu mosuku ofuti mutu koyeba kosomba eloko me tozomona bato yango bazosomba te bazoyeba so toyebi te soki bazokima bapris bien mbongo eza te tozoyeba te donc pasi mpenza mpona koteka tozoteka te pasi mpenza siko nini yango koloba na gouvernement ainsi que bato nyonso bazolanda biso partout dans le monde ya tala biso balikambo soki tosala kota ya mbongo na baningi dollar yango ezomata po oyo ewutaka mbandaka eyaka na dollar ezoya na avion bozofuta bataxe bataxe eleki mingi esika mpe moto akokitisa na mosika ekolala donc nyonso tokonta ngo donc moyen koteka eza te moyen mpe akosala eza te donc gouvernement ata biso côté surtout dollar mpenza eza likolo siko bino bofuta bafret kuna na dollar makambo nyonso na dollar maintenant boya bokoboteka na franc congolais na franc congolais tofuta mpenza na franc motu soki aye na franc congolais dollar soki otyango na dollar akomona nani biso tomeseni biso eza bato franc congolais donc gouvernement côté asimba na kota dollar akitisa na dollar po biloko yango ezoya na dollar. Merci beaucoup Maman Marie donc voilà et quand nde tozolobela donc mingi oloba eza te mise moni matoi eyoki et puis toyoki nyonso badoléance ya bamama ya bapapa bacommerçante bapassager donc oyo nyonso basili koloba tout le monde aolela kaka
social mboka eza mabe. Alors mingi on le bezate. Merci beaucoup na ba chers internautes au besoin qui pesa ki ngaton ya kolanda édition na biso ya mokola lelo. Je pense que to komi na biso na suka vraiment ça fait mal. En tout cas on aussi un gouvernement mboka na biso atale la biso likambo parce que ba pays nyonso vraiment social so eza malamu te. En tout cas ezara kitoko mingi te. Nde tozomo na RDC wana na ville Kinshasa. Vie sociale mobulu kolia kolata komela moi koko somme to ebike avec Dieu to longa kaka pe makambo et simba kaka. En tout cas un grand merci na Josué Mbungu, un grand merci na Eloïse Moulele, donc mon collègue Nazaki Naye, et puis na un cher internaute nyonso au besoin qui libaku malamu ya Rolanda édition nga ya mokolo lelo. En tout cas le mabange zate lelo pena mabange ezate bino sans grosso modo yangwana na sepela mukeso les jeunes peut être à zoomer caméra donc c'est-à-dire que to komi na biso na suka to kutani bongo édition zoya. Bye bye. Ikolo na sekole kaba ute bande bisito benga mabalongi ozi thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa